Yaya biso nyonso tout toyebi ke musala ya ba police ezalaka ko protéger ba civil na ba bien na bango kasi to koma komona makambo ekoma kosalama le contraire ba policier ba koma bongo kolia na mitu ya ba civil epesaka pasi ya kosakana te tangu basalaka makambo wana basalaka na état normal to na ba état nini nzokande mingi basalaka deja ya kolango ya joli coup de filet tala awa comment est-ce que bakangi ba policier o ya musala bango bakoti na nganda mbenda ya kosakana te ya epesi pasi tangu basalaka makambo basalaka na kwiti to ndenge nini yango to kosolango na émission ya lelo ba PCR era musala bango batiki musala baye kobanda komela masanga batiki insécurité na ville province ya Kinshasa ba policier ba komelaka masanga ba yebitre il faut ba surveiller population na ba bien na bango kulu na oyo ekosila mokolo nini ministre intérieur Salama Kasi pour ce makam oyo bakuluna ya Karluka ba bundi bongo na bakuluna ya Selemba o batie désordre ba pandi biloko ya ba mama batu batekaka ba mama ba comme insécurité ba mama mikolo ba leli mort moko mutu moko akufi plusieurs blessés et pesi pas si batu ba déclarer Toke de bongo na Équateur, précisément na village Idjolo et pa wapi ya ba policier bakangi jeune garçon ya batu eloko asali ayebite ayibinini ayebite kasi degré ba beti ya bakangi ba singa niembes lokola moyibi liboko kutu epolie liboko traitement ezalité na yebite soki na Idjolo kuna hôpital ezalaka te pour liboko ya mutu epola ndengo wana échanger couleur comme le cola plastique et pesinga ipasi somo na kotala bakonzi bosunga mwana oyo tokozongela kaka na émission ya lelo bakangi so singa basai torture nde liboko no epoli osaki nini osaki bango eloko te osaki eloko te kabo bakangi osinga nasala na bango te na bino pe na bango te bobandaki ndenge nini yo loba bosembo po eloko ya liboso eza tolinga bolo ba bosembo po torture comme ya defandi toyebi bien que bakangi yo loboko tu osaki likomoko songolo po na moni na walakisa na loboko mususu likambo nazolo bakaka na ndeko lokola basali yeboye traitement ezali te depuis Injolo akolia lolenge nini depuis koyati na ngongoyo azolia te mutu pe akubika lolenge nini kaka bino bozwa nano mutu ya likambo wana. OK, ça va, merci. Toke de bongo na village Mupompa, village ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi talabana ya Mupompa ba aliko sepela awa na village talabana Mupompa. Kitoko? Ici c'est quel village? Village quoi? Mupompa. Village Mupompa. Le village de qui? De notre président. Notre président s'appelle qui? Félix Tshilombo. Félix Tshilombo. Bozoyoka son nzambe nanga. Awa naza mboka ya Félix Tshisekedi. Omoni ba neveze nièce na ye. Awa toza na village Mupompa. Donc omoni baluba baza pembe mibali kitoko. Bien sûr qu'ils sont au village mais baza kitoko, baza pembe. Mboka ya président na biso yango. Village Mupompa. Village Mupompa, le village de notre président Félix Antoine Tshisekedi wa Mulumba. C'est le village de son papa, non? Oui. Ah, toi aussi tu es le neveu de Fatih. Ah, félicitations. Bana ya wewa baleli bazali pe batu ata bafinga ka bango balobaka mabebe basungaka batu ebele na transport balobi tracasserie routière eleki makasi bambila ba policier degré bako tungisa ka bango na ba ujana moyete ba déclarer ba komi préroute ya kosala na ba grève tala
Depuis plusieurs semaines, le taximan de moto ont dénoncé l'excès de zèle des agents de la police de circulation. Au mois de septembre dernier, ils avaient déclenché une grève dans toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Ces motocyclistes dénoncent le multiple tracasseries policières dont ils disent être victimes sur les acteurs de la capitale. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende tolongwa République démocratique du Congo tosala tour moko na Côte d'Ivoire epai wapi élection en 2025 Alassane Ouattara, bien sûr, président de la Côte d'Ivoire, alingi à se représenter les sous la élection il y a 2025. Où allons-nous avec le président africain? Est-ce que, mandat au Sali, qu'est-ce que tu as fait de la Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara? Yaya, tout sepeli makasi na artistes, musiciens. Oh, voilà comment est-ce que les artistes et musiciens doivent être parce que bah, leader d'opinion. Artistes et musiciens, oh, a télémi à lobby, non, non, non. Pour na mandat mususu la président Alassane Ouattara po oya salaki est-ce que zali malamu to zali mabe to kozongi na kana émission ya lelo mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutalaka chaque fois pona ko solo la ko beta masolo ya makambo sadi ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso ba tutolobaka lingala bato balobaka lingala ezali kaka ba congolais ya Brazzaville te ya Kinshasa te Angola te même ba Camerounais ba Ivoiriens ba Chinois même motu nyonso to alobaka lingala tala émission na bino yangoyo. Vous allez remarquer que émission na biso ya tongo toko tsaka na tongo na 5h30 déjà désormais to ko ajuster yango et comme à 6h parce que temps échangé ba air échangé pour to poussa air mukie pour ba tout surtout batala ka surtout ba to Europe ba décret makasi to ko ba na émission 4h et zo peso yango ma ndungu to poussa yango moi mukie do et tout comité mana binote to pousi kaka pona to za na harmonie ya time ba to surtout ba ndaka biso na tongo na air moko elamu kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek benga kanga ipe tata Pelende likambute nyoso kwa zali kaka bakombo na ngai ko bosana te recours à l'authenticité benga ka mutu na kombo na ye ya mboka oyo papa na mamba pesa ye est-ce que komi c'est que bien partout aux alliés ya na sengi na yo au s'abonner soki na no s'abonner te tala mama pembeni papa pembeni tuna est-ce que au s'abonner déjà aux zela nini pour au s'abonner to lingi to koma 45 000 membres. Ne me décevez pas, yaya, j'ai confiance avec vous. Vous voyez que la émission oyo toyaka awa ko solo la makambu oyo ezo sunga batu ebele ko lingaka te otalaka yango moko lingaka otalaka yango ensemble na bande comme susu zali yo mo pele kambute mais ezali ko sunga partager ka émission yo to partager ka to partager beta li solo ya radio lokole tout na mutu. Papa, maman, soeur, collègue de service, moi la classe, est-ce qu'on s'abonne déjà à la radio, le télévision, tout s'abonner pour la communauté Oyo et comme Bongo Mounene. Pour la ninte, tout comme 45 000 abonnés à Pamba, on peut le faire. J'ai confiance à vous. Vous allez plus de 41 000. Ce qui moutou moko à sa partie. Batou est belle, écoute, bako talaka, mais pour nous s'abonner, c'est tout un problème. Abonnez-vous. Hein, maman? Maman, yo peut la s'abonner. Eh papa, yo peut la radio que chaque jour ataka yango te mo s'abonner. Yo bon tata Pelende. Yo bon tata Sedek. Ah, qui te côté, to s'abonner ko o komi hein. C'est que bien. Voilà. Yambo to betali solo ya ba
policier oyo batiki musala bakei bongo komela masanga na nganda bakangi bango tika to développer moins de 3 makambo oyo moni bongo na sommaire. Tokene bamoko na insécurité na ville province ya Kinshasa particulièrement yaya bakulu na oyo bali ko théoriser batu na éviter bakondi ya mboka solution nous tozali kozwa pona makambo oyo ya bakulu na yaya basali ya nzambe baleka ba témoigner baloba makambo ebele. Est-ce que ezali ya solo tokomisa makambo o baloba te keno mboka na biso etekamaka na une certaine période et pas ya batu moko et pas ya songolo pakala te mboka na biso etekamate et surtout bokondi ya mboka tango azwaki bokondi alivra ki bongo ekolo Congo na maboko ya mokonzi na biso Jésus Christ et pas ya Nzambe. Alors nous devons travailler pour laisser des empreintes, cesser de comparer ce qui était avant na oya c'est ça la masikote. Quand tu es au pouvoir tango ya sala musala po otika ba empreinte ministre ya intérieur wana makabo etali pona yo to bunda to tia maboko to tika peka ka ministre ya morote batu o na motema wala mu bakota basunga pona kota sécurité na ville province ya Kinshasa ya bakulu na ya Kanluka babundi bongo na bakulu na ya Selembo ya dégâts matériels impossible ba mama ba bungisi biloko ba tomsona ba tukolia ko panza kuto mona na ba commune mususu ba certains quartiers batu ba kima ba kenda pour bakulu eleki bakulu na bakomi ko sala terreur ko théoriser batu la kati ya mboka bwendeni ya to koloba teke na époque yakala ya maréchal Mobutu kuluna ezalaka boye penate na ebi moi j'étais encore petit enfant à l'époque on ko benga à l'époque ba jango mama ezai jango ba jango ba motoliongo e koso wana me mbura matari asimba ki bango basakala kana mbura matari te to ina ilika ke mbala oyo mbura matari akutia bana oyo akuluna maboko akosilisa kuluna oyo ekokoma tinde ngala kala ozoko tambola ta ba 23h ba 2h à l'aise mutumoka ko simba yote pasi bandeko ya Kanluka ba jeune fille ba maman ba koko ba leli pona insécurité tala image et ko pesa yo pasi hein Tolongwa na Kinshasa tokeimba mona Équateur précisément na village Injolo et pas wapi société civile et kendaki kotala jeune garçon oyo pesingai pasi na motema jeune garçon oyo ba policier bakangiye aebite bakangiye na motif nini asala keloko nini ayebite me degré à torture o aju bakangiye na basinga ya ba betiye na yebite na liboko basala kinini po liboko ya mutu e poli e komi escalette ya degré à couleur à liboko o soko moni yango ekopesa yo pasi ya moyen to tia yango kutu awe za dite pour la régulation soko za na besoin au moins na liboko ya wana mbali o nenge komi yo benga bisto kuto image na privé ya elelisinga kolelisa ya liboko ya mutu e kauki boy e komi lokola comme lokola batumbi yango na moto lokola mbodi lokola basali statue mais loboko ya mutu tuna pena Injolo traitement ya malonga ezalité traitement ya malonga ezalité soki batu na Kinshasa na ba grande ville bazo subir manque à traitement na boni na ba village lokola ba Injolo na intérêt à pays ba kozala boye pesinga passe image oya to monter yango mo muke pour la relaxation mais soko lingi intégralité nango mo na ndenge liboko ya mwana mobali oza yo pola boye yaya benga biso na profite kotikela yo pesinga passe ya kosaka na tembura matari il faut alanda ba police wana po atangi ba kombo na bango esika bazali ba répondre justice il faut ça la pona mwana mobali oyo soki moyen ya kosunga ezali e comme na niveau de que comme bazolo ba il faut ba amputer yango bakata ye loboko pamba kaka boye ko sali pesinga ipasi mai na miso etamboli ngai pona garçon oyo botala image kombo naona ni baba kombo naona ni loba makasi kombo naona ni bompongo ndio zoka na motema sikoyo uvandaka na mboka ni na Injolo sikoyo loko ni esali ki obenga biso société civile to ya awe pa na yo poke
oya kolakisa biso eloko nini basali yo kuna la police nde bakangisi nga singa mpe liboko na ngai epoli bakangisi yo singa basali torture nde liboko no epoli osalaki nini basalaki bango eloko te osala eloko te kaka bakangi yo singa nasala na bango te na bina mpe na bango te bobandaki ndenge nini yo oloba bosembo mpo eloko ya liboso eza tolingaka boloba bosembo mpo torture kome ya defandi toyebi bien ke bakangi yo loboko to osalaki likambo moko songolo mpo namoni na awa alakisa na loboko oyo mosusu oyo namoni na awa basinga mosusu yango oyo ezomonana ke bakangaki yo na loboko na mosusu okolakisa biso na opota yango eza ndenge nini bakangaki yo na nini bakangaki nga na eloko te azalaka na bango ata na niongo te mpo biso olingaka tozwa realite mpo ekokende mpa na bakonzi toyeba ndenge likambo ezali donc bakangi yo te loboko epoli ekomi vraiment ke ekomi na façon yake baimpite estce okoki koyeba bapolisi yango bakoma yango na bango nayebi bango kombo lokola nani liboso komanda na bango mosakoli komanda na bango komona ye mosakoli après mibale kadogo ya mibale komona ye kadogo ya misato abe après mosusu nani lelite na bango itufa lelite na bango nde itufa na village injolo nde bakangi yo torture oyo te bakomisa yo loboko ndenge wana donke babadeki kokanga yo na singa nini oyo ekomisi yo boye singa nini bakangi yo boye mosikitela nde bakangi yo na mosikitela olalaka nango te loboko epoliki bakata loboko ok donc oyo ezokoma epa na bakonzi ke yo moko moto obengaki société civile ke aya kotala eloko nini bapolisier bakosala torture na niveau ya injolo ntango tozosala babiloko oyo après bato bakoloba ka société civile eza te biso eza problème kaka ke kobelela epa bakonzi epuis bango moko batali événement ndenge makambo ezali soki oza na liloba mosusu ya suka mpona koloba oyo biso aza na liloba te liloba kaka nayaki kotoyo epa na bango ke bakokotisanga hôpital mpe bazookipe esu ngai te bazookipe esu te nani mosusu aza na liloba koloba ata mwasi nani aza na liloba ya koloba lekaka kasi boye soki oza na liloba ya koloba oyebisa biso tomoni ndeko na yo mpe moto ayi kuti kozwa biso konadera kuti kozwa biso ndenge batortire yo basali torture corporelle te loboko ekomi na niveau ya impossibilité kifo bakata loboko bazolinga mpe te ke basiporte yo bon ndeko na yo moto ayi kozwa biso olobi nini likambo nazoloba kaka na ndeko lokola basali ye boye traitement ezali te depuis injolo akolia lolenge nini depuis koya ti na ngongo oyo azolia te moto mpe akobika lolenge nini kaka bino bozwa nano mutu ya likambo wana ok ça va merci totikala kaka na intérieur kasi cette fois-ci tokende bongo na Mupompa papa biso lobi nini nalobi Mupompa est-ce que oyebi Mupompa oui Mupompa ezali bongo village ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi ya papa na ye papa Etienne Tshisekedi fonction limité yaya tala bana ya Mupompa kitoko pembe bana ya mboka siko ya Mupompa bako sepelaka ke mokonzi ya mboka azali na village wana kitoko tala bana ya Mupompa boye tala. Ici c'est quel village? Village quoi? Village Mupompa. Le village de qui? De notre président. Notre président s'appelle qui? Félix Chilombo. Félix Chilombo. Bozoyoka son nzambe nanga. Awa naza mboka ya Félix Tshisekedi. Omoni ba neveze nièce na ye. Awa toza na village Mupompa. Donc omoni baluba baza pembe mibali kitoko, bien sûr qu'ils sont au village mais baza kitoko baza pembe mboka ya président na biso yango village Mupompa, le village de notre président Félix Antoine Tshisekedi wa Mulumba. C'est un village de son papa, non? Oui. Ah, toi aussi tu es le neveu de Fatih. Ah, félicitations. Tolongwa na Mupompa tozonga sika boye na ville province ya Kinshasa epai wapi tracasserie ya ba police eleki mingi bana ya wewa balobi bazali pe batu. Oui c'est vrai balobaka ba wewa baza motu makasi ba impoli bayosala ba dégâts ko sakana te mais d'une part ils sont très importants parce que bazoko sungaka batu pe na transport ba chasser moi chômage mukie jeune à mon âge, attendu classe école primaire, secondaire, même université, à Silisi, Mosala et Zalité.
Et comme il a se lancé dans l'industrie, il y a moto. Ba moto yo ta embouteillage comme ba pekisa yango na ville mabasa na mabe. Alors ceux qui ba transport ba bus urbain et koti ebele ba misala msusu eko kufa yango moko ba tu ba komi kozo ba moto wana et comme utile parce que embouteillage eleki to linga kotika ba empreinte tango tozali bongo na esika parce que pouvoir esilaka mandé à l'État éternellement ata combien souka et silaka ba lobelaka yo ndenge to lobelaka président Mobutu côté ya bien aye tozalaki uni Congo était indivisible à l'époque wana yaya ségrégation ezalaki te népotisme ezalaki te okomona Mungala akeko vanda na Kasai sans problème il est chez lui. Mutuya Kasai ake gova Nord Kivu, il est chez lui. Mutuya Maniema ake ibongo na ba Congo, il est chez lui. Et le Kouana Mobutu asala yango to pesi longo na tata maréchal Mobutu soki nzoto ya nkondo Mobutu kozonga na mboka na biso, ça pourra changer beaucoup de choses. Bana yawe wa bazali pe batu. To pesa bango à l'aise. Tracasserie wana bana yawe ba leli ba bino moya basala musala ezate. Futa tax intel, futa tax songolo. Nyoso wana ba koki na bango ko futa mais botika ka bango à l'aise. Ba ujana. Oh peser, oh nini bo finalement moyen basala lisusu musala na bango na ndenge longo bani ezalite. Basali pe batu ba réclamer. Yoka bana yawe wa. Depuis plusieurs semaines, les taximens de moto ont dénoncé l'excès de zèle des agents de la police de circulation. Au mois de septembre dernier, ils avaient déclenché une grève dans toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Ces motocyclistes dénoncent le multiple tracasseries policières dont ils disent être victimes sur les acteurs de la capitale. bapesa biso soki balobi pona mukanda pona nini biso toza capable ya kosomba po tozala na kinga tosala mosala na biso na kinga eza biso tozalaka au-delà ya loi qui eza toujours na si oyo eza en ordre il faut tout respecter tozalaki atobula moto lakisa en plaque si tosoba plaque tosoba plaque oyo soki osoba badocument moto nanga yango oza badocument kitasi wana basengisa tosomba mais ekomiso tozaka na nzela boye eza bapolisier donc moto ata moto akokona policier moulage y compris même ata bafardc aussi bafardc basali donc ya biso ezalaki okotuna te nini te si batangi yo okomi ka place okomi ya juste ka bazopesoka montant tu as même pas le droit ya kosamba koyeba defo na yo montant oso banda na combien eza 200 000 francs combien 200 000 francs. Toute la responsabilité est cambre à l'État. Le gouvernement est capable de résoudre tout ce qui se passe dans le secteur du transport. Les taximens de moto sont obligés de payer des taxes auprès de policiers même s'ils n'ont commis aucune infraction. Tolongwa na République démocratique du Congo to kende sika boy na Côte d'Ivoire pa wapi élection ya 2025 et ko sala makuna mais chose grave Alassane Ouattara na so longa obenga Alassane Ouattara mi Alassane Ouattara to Ouattara Alassane Ouattara président en exercice et président sortant et ya déjà 3 mandats, mais Linga Kende pour la 4e mandat. Où allons-nous avec l'Afrique? On vous a déjà dit l'Afrique des vieux est finie. C'est l'Afrique des jeunes. L'Afrique des impérialistes est finie. L'Afrique doit se réveiller, laisser la place aux jeunes révolutionnaires pour que nous puissions sauver cette Afrique, pour que nous puissions sauver la terre de nos ancêtres. On a trop à faire, nous les jeunes. Alors, tout ça dans la cascade, on le sait, tout le monde est en go. Et les cas, là, ici, nous parlons pour les Ivoiriens. Tout le monde est en go. D'ailleurs, élection Oyo, entre parenthèses, Alassane Ouattara a gagné en gote. Tu as vu que Moutagana qui en go, et Zali, comment il s'appelle, le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Ils ont pu, parce que Laurent Gbagbo, c'est un nationaliste qui ivoirien, va jouir de la richesse de Bango comme étant propriétaire. Il y a belé.
Mais, Bandima Gite, Mikoeleki Awa, nous avons vu comment est-ce que le conseiller d'Ouattara, celui qui était proche de Sarkozy, a tout dévoilé. A tout dévoilé. Ouattara avait gagné. Et le président de la CENI avait proclamé autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose? Quel intérêt Ouattara avait avec les décideurs, les occidentaux pour n'avoir bimusé? Voilà, côté voilà, mandat à Liboso, deuxième mandat, troisième mandat, il allait déposer un peu sa moutaille et ces derniers avaient décédé. Alors, circonstance, il y a décédé, il a été bien noté. Est-ce qu'il a été assassiné? On ne peut pas rentrer dans ma cambouana, mais puisque Dauphin Aye à Koufaki, Yemoko a continué à qui? Troisième mandat. Et trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Même là, toi, là où tu es. Le président africain, on va s'en aller depuis 15 ans à pouvoir. Est-ce que, vous ne pouvez pas arrêter avec le vieux loup. Vous ne pouvez pas arrêter avec l'Afrique des vieux. Laissez la chance aux jeunes. Devenez des conseillers. Que les jeunes viennent vous consulter. Que de rester au pouvoir. Les décideurs comme ça va marionnette na bango. Alors pour sauver l'Afrique, laissez la place aux jeunes. Comment se fait-il que Alassane Ouattara doit encore se représenter pour la énième fois? Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes compétents en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de jeunes compétents en Côte d'Ivoire? Vous voulez que ce qui s'est passé en Libye, au Niger, au Burkina Faso puisse se produire en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire comme le président sénégalais a fait, comment il s'appelle encore, Macky Sall? Après plusieurs pressions, il a cédé, donner le pouvoir à un jeune. Même si on voit les choses ne marchent pas vraiment comme il se doit, mais on a les yeux braqués vers le Sénégal, on va y revenir. Nous sommes en train de chercher, de faire des enquêtes. Qu'est-ce qui se passe réellement au Sénégal? Au Gabon aussi, bien sûr, parce que l'Afrique, nous devons parler des pays africains, c'est notre terre. L'Afrique doit devenir un et indivisible comme les États-Unis. Et nous avons accepté, nous avons félicité, nous félicitons le vaillant combattant, le vaillant artiste ivoirien qui a pris ce courage de dire ce que là où les autres disent très bas, de dire ça très haut. Il s'est adressé au président Alassane Ouattara. Président, pensez au passé. 3 mandats. Qu'est-ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire? Bien sûr, vous n'avez pas seulement détruit, vous avez fait aussi des bonnes choses. Mais pensez aux bonnes choses que vous avez fait. Laissez la place aux autres. Vous voulez encore vous représenter pour faire quoi? 3 mandats, c'est que vous n'avez pas fait. Croyez-vous que vous allez le faire avec le mandat prochain? Laissez la place aux autres. Suivez l'exemple. Au Salamalam, au Salamabe, 2 mandats, partez. Partez, laissez la place aux autres. Même si vous travaillez bien, au fil du temps, au Kobe Bissapo, au Kobe tête haute. Et voilà l'exemple à suivre. Cet artiste n'est pas plus grand que les autres. Il a sacrifié toute sa jeunesse pour lutter contre les sans parapluies. Il n'est pas plus grand que Michel Ivoirien Moussoussou, mais il a sacrifié sa jeunesse. Alors, il a pris ce courage-là. Et vous, les musiciens ivoiriens, exemple à suivre pour tous les pays d'Afrique. Dictature, les artistes, réveillez-vous. Vous êtes les leaders des opinions. Réveillez-vous. Ne restez pas frigé. Pouvoir en place, oui. Toute autorité vient de Dieu, mais il faut être la autorité. Quand tu es là, quand tu fais du bien, ça vient de Dieu. Mais quand tu ne fais pas du bien, on doit vous dénoncer. On doit vous dénoncer. Les artistes dénoncer les choses. Écoutez, on a toujours dit, vaut mieux mourir pour une cause noble que de mourir avec la honte. Si vous mourrez pour une cause noble, banana yo bakoza na valeur, papa na biso akufaka pona mboka, ndenge to célébrer bana lumu bazaka fier, bana batu ba nkwame kuma bazaka fier. Et toi? Et toi? Même le vieux loup, aussi bakoli, boko bunda te botik la génération d'avenir un pays
Très bien. Est-ce que Bokomi, Tosoli Pembe, suivez ces jeunes gens, ces jeunes artistes ivoiriens qui se battent pour la 4e mandat à la tête de Laurent pour le président Alassane Ouattara. Et que Simba peut tout et que Simba peut tout péter. Et exemple pour tous les autres pays d'Afrique. Landa. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Ya to sola sika boye makambu oyo ezoleka na ville province ya Kinshasa toyebi yango na lobaki yango na ebandela awake mosala ya policier ezalaka kokengela population na ba bien na bango mais ekomi lokola maseki to ekomi lokola devise policier abimi na ndaku na ye atali ata na infronté mais akozonga na ndaku na mbongo wana zu yango wapi na mutu ya population. Donc a comme si population bilanga na ye lokola ne to badaka ko kakala babadaka koloba yo zo luka mbongo kasi bilanga na yo est-ce que population a comme bilanga na yo to yo il faut protéger ye. To comment a certains policiers bazana ba incompréhension bien sûr même des militaires to mona ki bakamule kaki na aéroport en Chili. Au route de policiers aibata musana na yete. Trop c'est trop. Policier lingi komona yo atana mbongo te tellement ki muyibi ozomona surtout ba PC ba police de roulage. Donc ya tele miwana aura dirigé mutuka to mona ba image ezali légion donc ye pona ye mutuka donc a tele mi comme étant non pona asala musala mais pona a récolter ba mbongo au moins c'est combien ye a pesi atina libeng et puis on filme ayeba ite combien il y a qui a Zimbongo? Oh, il y a qui a Zimbongo. Plus grave, tout le monde est ngokutu. Autre bati na goma na mboko na bisu na goma. Oyo ba track boko ya rouge to la kisa kuti yango ezo uta Rwanda to yoko na ngana bangote.
et outi roi les okota Kiseni, je crois côté wana. Ba l'équipe a été bien couvert, ba fini qui capo ya bleu, on ne sait pas la kati kune ya vraiment quoi ya rouge et c'est là qui ba ni na kati, ba arme, ba munitions, on ne sait pas, ba fini ka policier a tali à ta côté la tête, ba tani ba pesier moi quelque chose, ba koti ba kei wapi. Tala kunseki, tala kumamba. Image ouais, ça la rage. C'est là qui est viral sur la toile, les réseaux sociaux. Et les kakaka. Na Kinshasa tracasserie to moni yango awa commerce ke ba weya bazokole wala ba weya baleli mais ba chauffeur presque nyo surtout ba lelaka ata ba personnel tous les motos alelaka nzoka nde ezalaka boye. Merci quand même na musala obaye ko sala pop sur ka katikati juste pembe na pembe soki za pembe to koloba pembe soki za mwindu to koloba mwindu ba policier yango nzoka mingi ba misusu bazalaka sous les effets yo ye musala toyebi yango na loi ya musala epegisama omela masanga na musala mais bango bazwi mbongo ya batu ba yibi ba collecter nyoso to bino bokantsanga tango la population apesa ka bino mbongo wana soit ba chauffeur ya taxi ba chauffeur ya moto ba personnel apesi yo boy ndenge moko to côté la wana talana wana ngamoko de Gérald na wakati no kitance général ya de Gérald eza monta et songolo par là na wakati kitance ngamoko na osora ba konzi na wakati ba de Gérald to mona image wana au général ka son kanga bango boko ka kokte monga badengo wana ba kei komela masanga ya policier azwi mbongo ya bato azwi ndengo wana koti na nganda ake komela masanga on peut komela mwa kopote mais ba meli yango ba lango do ezaka ndenini wa ba lobanga ba milo belanga ndenini donc totse ya nanu ba civil wana drink tant to ko bimba na nzela boy to bandi ko récolter honte à vous de et comment là bango programme et il paraît na mi kondiku tu ya police wala bususu batiaka batu na bango ba rompe ba konti ba mike na rompe bongo e ko bimisa autant na rompe kasavubu e ko bimisa autant na rompe ngaba e ko bimisa autant na masina ba yeba rompe nyo surtout yo so ki okenda na madesu ya bana te et pas ba kondi ba ko posto na sika bien te. Finalement où allons-nous? Ministre intérieur, réveillez-vous, on doit mettre fin na makamne surtout wana pasi tala ba policier eri ya musala bakei komela mwa mbenda bakei ko beta mbenda ba beti mbenda sko drink tanga ko bima na nzela incompréhension sur incompréhension. Donc veut dire yango to monaka moko PCR à télémission policier à télémission boso la makamususu ya zono makamususu o ya lobi yango kaka ekosala ba pesa nga 1000 francs oko pesa ka ndengo wana. Finalement batu batambola ka stami tukate batambola ka makolo. Ce qui m'a camboisa mabe, nous devons dénoncer. Boye malamute. Et pesi mutu ko soit. Et pesi malamute ya mboka kolo, mboka ekolo Congo ya biso. Bane insomnie à Congo. Ils doivent vivre en toute liberté. Oui, c'est vrai. Ba chauffeur mususu, ba lekisaka, ba créa kambouteya, surtout bane ya wewa. Oui, mais travaillez dans la discipline. Ne prenez pas de la bière pendant que vous êtes en service, surtout policier, yo zana munduki. Oh, ça n'a pas balle sous effet. Ce que vous discutez dans la civil a discuté. Donc, yo okolinga la gisaye que vous allez policier, toi y soda, okocha balle dans la chambre, okoboma mutu sous makanisi. Tant okoboma mutu, peut-être tu es père de famille, ozana mwasi, wana bana. Non seulement ça, peut-être paix. Ozana mwasi toi là-bas, mon n'a pas apparent. C'est toi qui es le responsable. Il y a la famille qui a nos salaires, oh l'état foutaka yo. Yango sumaka mais tant on a sous les effets meni masanga wana et ko sala ke obomi muto sali infraction au côté prison pour rien au kendolo alors famille na yo bandi ko souffrir pour na makabuke linga musala ya ki policier ya PC ya soldat ezali musala moko noble. Ezali musala moko noble. Bana ya policier bakoma kape batu, bakoma pe batu. Bana ya ba militaire bakoma kape batu, bakoma pe batu. Et bongo boni yo zali soldat musala ya lokumu. Policier musala ya lokumu mapinga oso défendre ekolo Congo, oso défendre population, oso protéger population na bien na bango kasi yo bana komela masanga boy. Et puis si passe ya kosakana te. Tala image oyo okosepe na ngote landa.
oyo bapesa era musala bango batiki musala baye kobanda komela masanga baomela masanga batiki musala embouteillage Tosuki awalelo, je crois, bande kwa pulusu, joie image oyo tindelango, bakoyoka, bako changer. Yom tote la biso yaya, soki osana lisolo ya kopesa, benga biso, opesa lisolo na yo. Nalobaka chaque fois, soki ozwi biso te, komitungisa te, tike la biso audio ya lisolo na yo, tokoyoka yango, toko beta yango, kaka ndengo lingi to beta yango. Soko lingi pe, totanga kombo, tokotanga kombo. Soko lingi, totanga kombo te, tokotanga kombo te, biso, to fonctionnaka, ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap, et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende